Salut, bonjour, bonsoir la grande famille de MK Mbelou TV officiel. Voilà, moi votre humble servante Maman MK, je suis là encore une fois de plus pour vous servir ma grande famille. Voilà, on est là encore une fois de plus. Je nous dis toujours que vous servir c'est notre devoir à nous. S'il y a des nouvelles à vous donner, en tout cas on n'hésite pas. On vient pour vous informer. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une bonne nouvelle, c'est vraiment une... Hey, maman, c'est vraiment une mauvaise nouvelle que nous venons vous annoncer. Notre artiste maman Marie-Hélène vient de perdre sa fille à Kinshasa. Donc, on s'est dit, pourquoi pas venir vous informer. Et tant que vous êtes abonné ici chez MK Mbelou TV officiel, donc vous servir, en tout cas c'est notre devoir. Tolobaki toyato informer bino parce que bopesa biso penza o babengi confiance. Donc à chaque fois que toza na nouvelle ya kopesa bino to hésitaka te pona koya ko informer bino pour la confiance au bopesa biso bozala na posa ya kozala update à chaque heure que situation moko ezali ko se passer. Voilà la grande famille, je me te dis pourquoi pas vous informer. OK, naya ko informer biso pour na triste nouvelle au tozui biso nyoso tout bande konanga ya solo toyebi maman na biso Marie-Hélène, une artiste vraiment talentueuse, à jouer un peu partout. Donc, elle est vraiment polyvalente, à jouer à bisika nyonso ezate ke oyi azaboye non, c'est une servante de Dieu. Nous savons que son mari c'est un pasteur. Donc en tout cas nzambe abondisa mitema ya nzambe vraiment abondisa mitema toyebi ke kokufela mutu ezalaka facilité et une grande fille comme ça eza lisolo ya kobeta kaka boete oyoki ka lisolo beti. Donc ezosala penza pasi mingi na mitema na biso bandeko na ngai nde nalobaki naya toya tomeka mpe kokabola mawa elongo na mama na biso Marie-Hélène parce que c'est vraiment une mère, une dame oyo asepelisaka biso na musala na ye oyo nzambe apesa ye ya kosala biso théâtre et puis na kati ya etonga. C'est vraiment une mère oyo apesaka ba conseil. Moi j'ai eu à participer na ba réunion à ba maman na église. Donc c'est vraiment une mère, la grande famille. Donc nous vous demandons juste de savoir que maman na biso Marie-Hélène a outi kokufela mwana na ye ya mwasi. Donc mes condoléances à notre maman. Tokosenga kaka na nzambe a fortifier ye. Nzamba lola wana a fortifier ye pe apesa makasi na libota mobimba esika bazwami de partout dans le monde entier ainsi que à tous les artistes comédiens du monde entier parce que ezali kambo ekoleli ba artistes. De l'autre côté église, de l'autre côté les artistes. Donc les artistes viennent de perdre leur fille. Nzambe abondisa mitema. Mais nous allons revenir pour vous donner des informations ultérieurement dès que tokozaba information ya sika pour natina ya mwana na biso. En tout cas toko manquer te, toko hésiter te yako kabola yango elongo na bino. Nzambe apambola bino pe abondisa mitema ya bandeko nyonso tout oyo tozoki parce que nous savons que la fille de maman Marie-Hélène elle est aussi notre fille. Merci, que Dieu vous bénisse. On se retrouve à la prochaine. Ce que kuten lien oyo mbala ya liboso tokosenga na kaka o s'abonner. Abonnez-vous massivement à MK Mbelou TV officiel.